Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2. Bino mozali komona nyonso osakana na mikili okuta nango awa. Donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation no ezala te. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com. Donc, surtout très bien ce qui renabira télémina lisangouye moko veut dire kazana maramba roloba veut dire qu'il y a kolobeze belé nenge bozomo nanga bodo na oti kozala graisser na matanga. Donc, il y a maman Albertine Wendo. Maman Albertine Wendo. Donc, à Botama Kala, donc moi si à Wendo Kolosoi, donc à Outiko Koufa, donc maman wana, donc biso tutoye, bien zalaki maman mako mutema malamu, moi si à grand artiste congolais Wendo Kolosoi, n'impact na idéologie, biso tutoye bi donc soba bengo na komba Wendo Kolosoi, donc c'est que donc nzamba sovo ya suka, c'est-à-dire que donc nzombo le soir. Donc les lots donc ndebozomona betozali donc mokolo ya vendredi donc le 23 déjà donc la République démocratique du Congo. Donc moi si Wendo Koloso auti ko daitu donc auti ko dae donc tokenda ki wana pona kozwa ba image kokoma kuna pona kozwa ba image donc na osenga dana Jordan Kambala balansara moi ba image botala non parce que nazo expliquer avec méchant impact na idéologie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc René Abiri vient d'être agressé. Na matanga ya maman Christine Wendo. Et pas banani et pas ba Koko ya Wendo Kolosoi. Koko mobe sans impact to ebana na hote. De bien. Wa sans impact to ebani na route. Donc ouais vraiment. Non pesa no bambote premièrement. Éloge le tout puissant. Paola Schengen et Kilo et Londres, pourquoi pas dire un très grand merci na elle la patronne, Audrey Nzola la patronne, Audrey Nzola la patronne. Moi si à solo Zolanda biso, donc pourquoi pas na Fifi na Suède royale qui n'allait le moi si à Mbongo ebele na Lausanne. Maman Rosette la fleur d'Hambourg. Veut dire que na ndenga film ya mystique a fourminga na fanda ki nanga ba benginga pa veshaka Congo. René Abiri faut comme na matanga ya mwasi ya Wendo parce que outi ko daitu yo yebika kamanga ngo ndenge zalaka na lobi te to koma nanu sur les lieux parce que nga René Abiri nazali journaliste formé na domaine d'investigation. Donc bino moko tu boyebi donc René Abiri azala bien formé na gone kinakri ne na zonga Kinshasa pona masolo wana. Donc je salue Naomi Kiangebene donc merci pour l'assistance. Wazolanda biso donc tout à l'heure là depuis Kinshasa. Bandeko na komi na matanga mama na rapport ebimelinga mbala moko o shaka Congo aliembongo matanga o shaka Congo aliembongo cimetière aliko mona na te akimi menga na lobibe ve shaka Congo muto akufi az artiste te ve shaka Congo na oloba muto akufi az artiste te moi si ya Wendo Koloso ayemba te
sans impact, sans idéologie. Et puis famille. Faut boyer bakeno bo sundola moi si ya star na biso na homme de vieillard 5 ans bo qui para été. Bo sundola moi si ya wendo koloso i 5 ans. Lelo era kufi bo comment na ba contribution. Pour chaque Congo azala siko sali na masolo sans impact, sans idéologie et puis yo muta famille olandanga hein batu baye po bazo ba image ya le Rwanda ti moi si ya muta kufi moi si ya président ya Guinée Conakry dae parce que René Abira ke ndozo ba image te po azala ki soki ndenge nini. Est-ce que ça me regarde moi hein messieurs? Tandenge bo salir et puis saluana bo zui ngala oto swana chara Congo azwaki ba mbongo soki pa pesa ki na famille soki pa damaki na ebité saluana Jordan Kambala l'accent nous sale ba mona non sale les ana nous chantier inachevé donc ça prouve que wana ezali première corba le lango na kata saluana ba tukutu bayete hein ba artiste musicien boyete bino boyaka kaka tango yoki kionote tout la kufi tout ça boye na ba contribution na ba mituka cher pour ba mona ke no intel ayaki parce que moi na vie na nga wendo adaye moi si vie na nga wendo adaye koko na nga kutu wendo kolosoi adaye donc adaye tout à Cotingol c'est à Mabelesting na Senado donc na Senado cameraman na nga Shadrack Basimbe eka na moni ba coller cameraman abandi dako so déjà ba mbata sans impact na idéologie cameraman passa la jidote atalitité ba betete guruma René Abirita on a talibé na ndenga mystique na lobité tout la mwisi ya zaza donc na yebeli na kotsango lemba na bimiongo ba mama tete limete mbala mona kati na ngambu pour frapper les kaki venanga chera Congo ba betie autogashi. Donc, ve à matin auto gashi à quoi na kata guruma. Donc, ve cher Congo na habité na minute so mi panze zo sala pasi to sala pasité. Donc na habité. Donc, ve cher Congo, il faut tika biloko sala rapé. Muta kufia za mwasi ya artiste. Aza artiste a danger te. Aza fali pour pas danger te. Aza héritier watenabe en danger te. Azali déplique en danger te. Azali sunan musicien Robino en danger te. Si on kapé papa ba Robino lokola utake okufa et comme alisus papa ba Robino artiste en danger. Vecha à Congo. Soki nga René Abiri nazala ki wana. Nazui mama na frappe. Lydia Kapajika mère chef, femme de valeur. Alinga suka wapi. Paola Schengen et kilo à Londres. Bandeko nanga tangu bozui matanga donc ba famille ba artiste tout bolanda biso donc boye ba ke tangu bozui matanga to beaucoup feli et puis na ba site internet to ya sans impact ba journaliste ba formé bango na Suède abimi Lubumbashi koezi akotango kananga abimi yango soki isoni nyoyo bukini mbala moko ba yekolisi micro na lisangu allez aye maman na titre à sans impact pour batalaye. Ça fait quoi tant okei na matanga okendeka ko titre mabe. Na matanga batu. Est-ce que ça la bongo vraiment musalango oyebi yango ou bien oyebi yango te penser que c'est un métier noble. Il faut que ça la boulot ndenge esengeleli. Yo kuti na matanga batu bakati na bango bilamba te au titre batu bakata ki bilamba na matanga. Siko logo la boy na uti wana balancer nanu image bamona nanu comment boko kunda mama ya mwasi ya wendo na cercueil ya sans impact ya $50 salle inachevée sans fleurs sans nini na ebite vena ngana o azakuna na soki bandundu kuna zala bangombe donc ve sozo luka sala ko boko na bangombe no anu uti na bango soki wapi yaka na bangombe na ona salwana parce que salwana so mérité balela bangombe donc soki ngomba daye kuna na bandundu boye na ngombe kuna bolelie pourquoi boko minimiser mwasi ya wendo kolosoli ka boye et puis cher Congo soko liaki mbongo batu na lobi zongisa parce que ngamo ko René Abiri nazolandelela on impact na idéologie
nazolandelela yo il faut liste bima nanya contribuaki te nanya tindaki mbongo nanya tindaki mbongo te nga moko tina kokoma journaliste à danger na boire kaka batu parce que dans la méchant notre menace grave Dorcas Kalambay la fille à banda la solo la fille Android parce que baza ba fille moko bo ba bimara pamba te donc yo quoi donc merci à Willy Moucheni le véritable code mondial ya mboka oyo merci à Lydia Kapajika mère chef et femme de valeur pourquoi pas Jaël Matondo donc chroniqueuse na biso donc veut dire que peut tout la mwisi ya zaza donc Elise Litou les 0044 pourquoi pas dire un très grand merci à Landry Kadoulou Foutila Liebo donc Papingo de Djoubek Papingo de Djoubek donc mon vieux maman Sylvie Kabé maman sociale donc merci à trop donc na Karine Mokonzi la baronne Jaël Chaud Juvenal Kubala leke Chou Afi Laura Cynthia Wadol donc merci à trop donc Paola Schengen qui à Londres et loge mouya ya le tout puissant maman Chantal Mampou ya wazolanda biso. Je veux dire que la famille faut qu'on y bandenga ko se comporter beaucoup qui peut jamais ko priver biso na ba image. Parce que otozi on ce qu'on a caméra cachée et kota. Jordan Kambala balancer nos images wana. Ata tosamani nesika oyo tozali na maomel kambe etuni esika te na yango tozali notre prière éternelle et du règne. Voilà pourquoi Père nous donne cette opportunité de pouvoir parler dans ces lieux. Que chacun de nous soit disposé dans son entendement et venir prier à cette époque-là avec son Fils. Alléluia. Avec la défense. Mais je vais d'abord remonter un peu plus loin. Notre maman Albertine qui nous a quittés. Et disons que nous sommes une famille. C'est mon nom, il porte mon nom. Dans l'autre était né, colonel, et son fils porte mon nom, le nom de leur pasteur. Amen. Amen. Ce n'est pas vous. C'est notre sœur Mamatina. Ils sont au début de ceux-ci portent le nom de mon époux. Et je vais signaler que le jour où je suis allé prier pour ces enfants, à la et maman avait dit qu'il m'avait conduit. Amen. Amen. Je souligne ce fait, c'est très important. Et ce fait sont très importants. Ça fait partie du témoignage que nous pouvons aujourd'hui reconnaître à travers notre sœur qui nous a quittés.
Et lorsque je fus malade, je le rendais visite là où il était interné. Tangu bandaki Kobena, bandaki kotika ye, na bandaki kunekotana ye, place akalaki Kobanga. Et pour la première fois que je suis arrivé, elle fut ma joie. Ma joie à moi. Elle m'a présenté à ses amis. Voici mon fils. Il vient de l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que maman avait appris que j'étais parti en formation en Afrique du Sud. Et lorsque et nous avons passé des beaux moments ensemble avec elle. Que son âme repose en paix. La parole de Dieu nous interpelle. Nous préoccuper lorsque nous voyons Dieu ne nous a pas créés pour exister une seule journée seulement. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans la violence. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Bénédiction de toi, grandement bénédiction de ta parole, éternel Dieu. Merci éternel Dieu de soutenir le faible aujourd'hui. Merci éternel Dieu de prendre les désirs de nos cœurs. Merci éternel Dieu, Seigneur Jésus, de fortifier tous les enfants, ainsi que les petits-enfants, sortis des entrailles de Maman Albertine. Merci éternel Dieu, de consoler aussi éternel tous ceux qui sont venus soutenir l'éternel, les enfants et les petits-enfants dans cette œuvre, ô Dieu, que tout soit dans ta gloire. Sans toi, éternel, nous sommes perdus et nous sommes rien. Mais avec toi, éternel Dieu, c'est la force, c'est la vigueur, c'est l'espérance. Merci Père, parce qu'un jour, tout reviendra. Nous ne perdons pas cet espoir, cette espérance en ce qui concerne Père et nous. Que tout ça pour ta gloire éternelle. Nous recommandons pour l'homme de demain, éternel de Dieu, que ta paix qui se passe toutes choses, éternel, que cette paix demeure dans les cœurs de tous les enfants et tous les petits-enfants, ainsi que de toute la famille. Que tout ça pour ta gloire. C'est en ton nom Jésus-Christ. Que Maman de la famille, il y a Maman Albertine, pour déposer frère.
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika